ozana nité mais comment yo kotambola na birin o eza ba biloko ba technicien de ba sala la musala maintenant yo ozu yango ozotambola yango en plus ozotambola na yango o se retrouver na ndako ya bato maman obangi te ndako ya bato obuki okoti si un problème soki tokutaki yo ya kokufa na ndako ya bato kuti yo vumaki no okufi na ndako ya bato pour melingeza ya banani pour melingeza ya banani Kaka mabende comme ça, j'entre dans le petit et puis il y a chambre. Colonel, c'était possible à mon appel ici qu'à Bouki. C'est l'OPJ qui va faire les constats. Amenez d'abord la personne. C'est l'OPJ qui va rester faire les constats. Donc, quelle solution que nous avons na quartier au côté combien d'endako c'est une femme avec des outils donc Où sont les outils? ça va se tirer au marteau il a cassé toutes les portes forme le général téléphone au dit téléphone on a chargé soit même filmer qui peut filmer Moi j'ai pas ça. Maman, papa nanga. Tamu na koti, atona bande ko tu. Atuni na koti na lupango moko na ndako mo etage. Na koti na ndeko tu na mara, na koti na lupango wana bande ko tala na koti wana. Olobi na immeuble no kende o mama kombo nani? Mama Rachel na tuni mama Rachel. Mama Rachel. Kuna mama Rachel. Mama Rachel azati wa ifinga mama. Atika ndeko kota. Na o wana po na bimi. Yona mama Rachel bozandenge nini? Ngala mama Rachel na Papa Loba ezalaki nini? Na uti otambula. Nakendaki na sala coup de main. Okay. Na sala coup de main te courant ezate kwa msana sala ya courant. Okay. Bozongi na ngai zela komo na onani. Komo na ngai papa Constant. Okay. Okay. Bozongi na ngai ngana monite banda de bonhomme dikuna na yaki makolo mwaina zonga makolo izate. Ozalaki bo wita wapi ozoki na wapi? Na uti na de bonhomme kuna. Okay. Na avenue de Vérité. Okay. Na bando kete na pont. Okay. Tukita na kiti ngalo biteli kuna zali na 2000 fo na zwa kete ya gingasani pwana nini nake. Okay. Na zwi kete Kwanzi kete wana kota ge na monaki batu moko bazali bana bati mibale ba mbali misato eloko moko ezakona te orge manduki balali siango na sima ya bakiti wana tupanda kawana. Okay. Taonga na koti na niatisi kwa vundo natali boye manduki ngala moteme beti ngalobi nzambe. Donc kete na koti ezali na makambo boye. Okay. Bon ça va nzambe azana kati na bango. Okay. Tubande ko yeti na komikaka ngalobi te boki sangai awa. Boki sangai sikoy babande ko panza biso makolo na bana basi wana mwana mwasi wana kuto abanda ko la partie ya liberté. Okay. Il fallait qu'il y ait liberté so kaka na soma nini pe na yebite. Okay. Ndabele kisinga ti na descendre ya bandara kwa to matoto na aéroport. Na lubia ntuka bokisangaye. Bokisangaye. Naza papa na bino bokena ngai wapi. Okay. Donc siko moko atombuli nga bunduki alema msuru wana lubite tika papa. Ale to vandi mwa mke. Abeti yo munduki wapi? Abeti nga ko mtio wana bunduki kuna na mtu na bande ko. Okay, wana oyo pota pota oyo babeti yo oyo babeti nga na tio wana. Okay. Donc tanga na kiti nazui siko peti mo bazali ko teka nani papier mouchoir bapesi nga papier mouchoir na bandi ko makila nzela ti eresi mape nazaki na ikote na sa nini na bombi pota wana soki na yoki makila bandi ko bema ngai ale na pangosi nazui papier mouchoir na pangosi. Okay. Ti na ndenge na kote na ndako awa ale na bandi kolongola soki wana naza ya nzambe soki te. Donc vraiment na ebite bana basi wana kote bakei na numéro pe na swaki numéro na bango te kwa lere ngai le kiti na weli ngomo ina ngai moyenne za plaque ezate. Okay. Maintenant moi keti yango kotaki na niveau ya wapi? Na de bonhomme. Ya bonhomme. Keti na niveau ya de bonhomme. De bonhomme. Ozo kende kote nini? Na yeki ngasani awa. Ozo yaki ngasani po zonga na ndako. Na zonga na ndako. Na zonga na ndako. Okay. Na uti kotama na zonga na ndako. Okay. Ya wana kote na mbisikati wana. Maintenant na kati ya keti wana a part yo moto kiti. A part nga muda kiti bana basi mibale batikali kuna. Alors na ebite bakei wapi ba bango wapi. Kwa bebe bazokolenga ndenge